Congo France. France.com, site ya Kolo Masolo à danger, Masolo Kitoko. CongoFrance.com. Qui est Mobutu pour vous? Akufaki le 7 septembre. Ah, Omon Akufaki le 7 septembre. Merci. Ah, Omon est le 9. Nazamoto. Yopozamoto. Mobutu Akufaki le 7 septembre. Lapsis, hein? Lapsis. Voilà. Mais ce que Zaki Ngambe, Zaki grave. Le 9 et le 7 septembre. Ezali Mokolo yo Nzambe abengaki Mobutu. Alors, Wana, aujourd'hui, passé comme un jour ordinaire, pour Nayo Zali Kolobelo Nini. Il tombe à tout je sais qu'il peut à cette époque. Hein? Non. Omoni époque date. Moko ya calendrier. Ezala natina. Il faut parlement voter. Hein? Il faut parlement voter bon balobi. Mokolo yo nani Martin. Non, naza ko na personnel to longo na côté à pour que date telle na États-Unis mokolo yo Martin Leclerc kinga bota makito akufi po ezala date parlement moto a voté. Awa pepe na biso ezande moko. Toza ko vivre, toza ko tala. Tokotala soko parlement lobby que était tout ça la date yo pona Mobutu. Et que ça la débat. Parce que Kasavu Bopé akufaki date naye ezali na calendrier te. Kasavu asali peu d'années. Te ezali kamba peu d'années te. Azaki chef de l'État. Azalaki voilà le tout premier. Un pays, un peuple, ça na histoire na eza peuple moko, ezali ko bungi ça paye une partie na parce qu'apparemment on parle toujours des Kabila, on parle toujours de papa, Kabila le père, Kabila le fils et Lumumba parce que c'est indispensable en fait. Lumumba proclamé héros national depuis Mobutu Tilelo. Tobosanaye Parce qu'il a été Musée proclamé héros national. Mais par le régime, par l'État. Mais Mobutu a proclamé toujours Mobutu. Hein? Mobutu a proclamé Lumumba héros national. Est-ce que Pekisi Batoke va continuer le Kolobake Mobutu Motabomaki Lumumba Moté? La politique continue en fait. Jamais, par exemple, na États-Unis, le président Obama a Kokiroboya Ozaï qui est le président Alekaki. C'est-à-dire, Azo valoriser toujours pour être comme modèle. Parce que Mobutu a fait 32 ans de pouvoir. Il a été l'exemple. Jusqu'aujourd'hui, Bazo bénéficier d'un bénéfice au Mobutu. Et pourquoi pas aussi d'une façon politique. Mais Makamoza Koloba, Bazo comprendre. Parce que Nathalie, depuis le premier, depuis 2001, Tango Kabila Komi Mokonzi, Tilelo, na yokate, na monate, et sikoyo, azako finga Mobutu, puis azako reconnaître Maka Mobutu asalaki. Et même asali na mwana Mobutu. Ye mutabengani mwana Mobutu na musalate, mwana Mobutu yemoko, ami bendi. Alors, moto ya sali ndengo wana. Na yebite so makambo za koloba, eza ko s'appliquer na. Personnellement, wana nazali koloba plus personnellement étant à vie na yo personnel hein. Na za koloba te. Ou à vie nanga personnel opesi na lobby. Lelo to moni na primature, to moni excusez to ke na primature, so koti na primature ya mboka na biso Congo. Au moment ba ministre nyonso o bazala ba honoré bango batie ba premier ministre nyonso au bazala donc c'est une façon aussi non toqué wana toqué d'une façon à l'état ou à valeur est-ce que lelo bana ba ebi d'abord date ya le 7 septembre lelo banani bakola na tuna yo ebi date Kasavu akufa tuna nanga ba réponse na yo zali e yanonanga wana hein. Parce que yo lingo la kisake wana d'abord mituna nanga ba réponse na yo et sikoyo la kisate oyo wana balobi le 7 septembre keka pona Mobutu te date oyo
commémoraka ezalaka oyo Assemblée nationale a voté dans tous les pays du monde. Mais cela ne veut pas dire que moto yo date na eza na calendrier te asala eloko te parce que Lumumba azalaki ye moko te. Ba compagnon na ye Okito, Polo, est-ce que yo kaka lobaka makambo na bango? Bana na bango kutu baza ko protester. Hein? Mobutu azalaki ye moko te. Mobutu azalaki na ba collaborateur. Musée azalaki ye moko te. Azalaki na ba collaborateur. Kasavubu azalaki ye moko te. Donc oyo wana ezali bilembo oyo parlement ya tango wana monike biso to monibo. Mosusu bokosala yango tango bino za au pouvoir, mosusu bato mosusu nde bakosala yango tango bino za au pouvoir te. Donc histoire ya mboka ekosarete ni na Kasavubu, ni na Mobutu, ni na Mzee, ni na Joseph Kabila eko continuer bo ti mokili. Histoire ezali ko continuer. Merci parce que le bien yango bien nzoto ya Mowei ex-président na biso. Ce qu'il est là, il faut histoire et continuelle. Mobutu, président Mobutu. Ce histoire et continuelle. Na mausolée nini torokende, to place nini torokende ko se recueillir pour tout le monde président ya biso azalaka ya biso ya mboka. Dès le coup la moi comme l'autre fois de toka Edem Kodjo tanga ye azaki na besoin au monde primature place premier ministre na biso Lumumba azalaki biro na ye. Ceux qui montent au local à ye paye le quoi histoire alinga mona place Mobutu. Nzoto na ezali pona ko se recueillir wapi akende so balinga mona faki na Maroc po azaki président Maroc na lobby boy il faut akenda na Maroc place azaki président kuna nde bakundaki ye etalaka esika oyo bakundaki moto bakundaki ye nzokande président Kabila Joseph atunaki ke ezali normal te que président na biso bakunda na étranger tozongisa ya kokoso euti pa ya famille lelo foye bake kokoso euti nde pa ya famille ya président baza ya président Mobutu baza oyokana te to memaye to salabo wana komi problème moko privé to ko kozwa l'état kozwa décision te to tinda commando baki na ko enlever corps ya président Mobutu ba nango de force te wana eza makambo ya masolo mokolo oyo famille ekoyokana l'état azali akobenga bayena yao. Il y a pas de problème. Moko famille na bango na saki entretien moko na yepe aibsinga eza makambo ya nini te azali ko lela kutu. Patrick Mobutu, donc bana kaka ya président bazali ko lela ensemble que président nani azonga et donc bazonga sata papa na bango awa d'une façon aussi ya ko honorer en fait mémoire. Lela wapi na yebisio que président Kabila Joseph Kabila Kabange asengi tangwana nzanga azalaki mwana président Mobutu bazaki ko collaborer naye azaki na azaki na gouvernement atuni ya lobi tito yokana famille bayokani te parce que siko to salani le respect de la vie privée le respect du mort tokenda to tinda commando bakina ko yiba akora mbute respect to yebi que avec le temps, l'histoire va revenir. Souvenez-vous, moi Simoko Bakundaka est na Grande-Bretagne, Montomoindo et Afrique du Sud. Bah exposé yeboebo. Si ma siècle, ils ont quitte. Pour l'histoire se rétablit toujours. Et l'histoire doit s'écrire ici chez nous. Tango bato yo lelo yo bazako sala mwa kokoso. Bako tanga histoire ya mboka. Bako bake non, place ya président Mobutu ezaliao. Hein? Lokola na concertation bato mosusu pe batunaki ke ebembe ya chombe ezonga. Donc on dit que l'histoire eza ko se compléter au fur et à mesure. Eza problème mon côté ya koinaye Mobutu azayo kwa mutu nyonso azana mabongi pe azana mbeba azana makambo malamu asalaki azana makambo mabe asalaki Kasavubu pe la même chose Mzee la même chose Joseph la même chose. Donc suko leloyo Joseph alongwe malamu nyoso ya sali to bake non ce n'est pas vrai. Entre-temps ozo profiter nango non faut tout landa au contraire exemple le président Kabila jamais afinga Kasavubu jamais afinga Mobutu jamais afinga Mzee a considéré que bango moto na moto asali eloko ekoki na ye na mabe na ye na malamu ye pe asala na ye.
l'histoire est trop têtue. Tokom Nasuka, mon mboka André Atundu, André Alain Atundu Liongo, ambassadeur et porte-parole de la majorité présidentielle. Merci toujours pour la disponibilité. Tokom Nasuka, momo oyakoe bisabato bakolanda biso na kosembola lelo entretien na biso yali. Lelo kosembola makambo dialogue. Tina nini dialogue ezosala makambo ya processus électoral. Po soto yokanite mubulu ekobima wana. Po te bana mboka bakufa te. Po te biloko ya mboka ebeba te. Po te bana mboka bapalangana na kati ya ekolo te tobakima ekolo. Esengeli te toyokana po élection elekana bien. Elekana très bien. De quoi tu yokan te lobby déjà que tout ça l'affiché, tout continue à roulement et qu'il y a des souks. Le quoi si tu as discuté, tout banana présidentiel, tout na législative, tout na nini, tout tango toko yokan, tout continue bien. Tango toko yokan pe makambo ya budget, makambo toko yokan et salema. Tango toko yokan makambo ya calendrier pe et ça. Parce que c'est quand c'est elle comme sous. Et banda liboso et banda nase on va déjà qu'on soit na wan mais calendrier c'est encore plus grave. Donc il y a un lobby bana mboka ba opposition boy ba bimi bazonga pour tout solo là pour nini toza kotala te via Kabila toza la via Kamerete toza via Tshisekedi toza la via peuple puis à démocratie na biso. Voilà pourquoi il faut vraiment tout tika makamosusu makamosusu oza mokolo ndenge to banakisa ça opéser yango pour intérêt ya mboka ezali la paix. Sans la paix nous ne pourrons pas nous développer. Sans la paix diaspora koya ko memela biso makambo na ya malamu wate akotinda mbongo ekokoma te akoya pe na ba investisseur te beaucoup banda ko diaspora banda ko ka soni po bakolani adi tika biso mboka na kuna ebebi président na bino azapamba te yango na foto tala tango toza ko bongisa makambo ekolo to landa tango to poni ba mikonzi institution il faut tout respecter bango parce que ce qu'on finit mon conseil institution ils ont la président du parlement, ils ont la président de la république, ils ont la président du sénat, au mi-fingi, au moko, pas qu'on se caille. Il y a un lingi, c'est normal que les loyaux, opposition lobby, amis bien dans nos pouvoir réfléchir. Pendant que nous réfléchir, majorité a réfléchir, société civile a réfléchir, parlo a réfléchir, bâtiment ça dialogue a réfléchir, mais et où la mingité pour intérêt à peuple et sengi et ça les ma bon. Tango toujours parlement est bien, ne ba question mosusu yo posé wana ah bon Lumumba ndenge to sala Mobutu ndenge to sala Chombe ndenge to sala Kasavubu ndenge to sala bato yo pe mosusu baza pembeni na bango lokwa lelo mpolo na okito ndenge to sala bato yo basaleli ekolo ba kufa te ndenge nini to honorer bango kaka ba musicien te kaka ba artiste te ba politicien pe bazali omoni lokola papa bomboko akufaki toyoki moto ya sala akomaka likolo ya mukando ya indépendance bomboko moto akomaka est-ce que tokoki ko honorer te est-ce que tokoki ko honorer te mokolo yo toyokani rébellion isili to poni chef de l'état pour la première fois en 2006. Est-ce que comme appelle un calendrier comme date de réconciliation nationale ou date de la conscience nationale ou date de quoi? Donc, il faut parlement à la bien, élection ici à bien. Bah politicien, bah tika koko sa population. Problème union sur les attaques comme chef de l'État. Tiens, personne comme chef de l'État, ou comme batonyo comme ministre, ou comme batonayo. Oyo intérêt à peuple ezali que ce qu'on a un problème na kisasa et problème on est solution kuna ce qu'on a un problème na Kasumbalesa problème on est solution kuna ce qu'on a un problème na Zongo problème on est solution kuna ce qu'on a une Ruchuru et solution et banda boy mais à la tête que oui tous un président mais solution sous société et beaucoup sur ya pamba yangoana nako remercie une fois de plus nako liki ate makambo na lobby
diaspora pe bakolanda soko moto azali na makanisi to likambo ndenge mosusu ngai nakokoyoka mabende lokola omoni toyokaka démocratie il faut supporter moto na moto apesa makanisi naye mais yo olingi okoma mokonzi bongo ozoyebisa moto oyo aza na bokonzi bakolaborateur ne ntango tokoya tokoboma bino ntango tokoya toyebi bandako na bino opération toyebi ndako po sikoyo démocratie eza nini mokonzi oyo aza sikoyo alobi baloka bango basala boye ngai na banda koboma bango avant mboka ekobonga te moto oyo aza koloba lelo opération toyebi ndako moto oyo aza komenase ke yo oza collaborateur ya Kabila tokoboma yo moto oyo mpe soko epa na biso azali aza komenase ke yo oza na Tshisekedi tokoboma yo bato wana balingi ekolo te lekolo ebongaka moto aza na makanisi apesa mokolo mwana mwasi mobali paka moto nyonso azali na tina na ekolo opposant majorité société civile personnalité au moins même na dialogue tozwi ndenge yo lobaki histoire te tozwi vice-président Ruberwa tozwi nani vice-président Zaidi malheureusement vice-président nani azate nani Bemba azate na même vice-président nani de quoi biso azaki ministre des affaires étrangères Hérodia azate mais histoire ezali to bosani pe ba personnalité te moto lokola Eliki Ambokolo azai na kati donc ça signifie que okoko tricher na bato ndenge wana te question surtout comme na suka déjà entre nana biso comme déjà na suka et loko question moko ya suka etango ozali koloba tango ozali ko sembola ndo mesana ko sembola ko suki sape ma semboli na yo eza question moso ezali ki ya koyeba déjà tango koyoka discours ya bato misusu pona koboya makila etanga bana mboka bakufa parce que mboka bana mboka to ba population baza na minduki te eza une façon koloba te ke soki boboyi boye nde biso nde toko attaquer bino boye to toko sala bino boye po bato baza ko gérer manduki armée ezali majorité ezali pouvoir ce que tant bozali koloba bongo eza koloba ke soki boboyi boye biso toko sala boye te nazo comprendre question ngote biso tozana sembola na sembola motuna na ngai na sembola motuna na ngai nde olobi nde bazo traîner population wana ezali ko luka makila etanga ko éviter yango mabe wana mambi wana nyonso donc soki mbilinga ekomi banani bakosala bakoki ko créer ko boma bato bato mobulu te parce que armée et mondu ki mutu fo boma ezali pas majorité ezali géré par gouvernement armée ezali et pas gouvernement nyonso oyo mais pas nini koloba te ba bandi nyonso baza géré par le gouvernement parce que ba bandi baza ko vivre na yango bandi ezali moto yo azali en dehors de la loi akoyiba po ke akenda kuboma pe koyiba bazali awa tuko il faut tout la vérité mboka nini na États-Unis soko yoki basali attentat suicide soko yoki basali 11 septembre outi koleka ba défense nationale les deux tout basali yango donc ngolo ba ke sali yango nde ba nani ba militaire américain te gouvernement moko te na mokili akoyo ko sala poke aboma bato efa konza eza bongo te ezali bato ya mbilinga bato ya moyibi bato ya lokuta bato ya mbilinga na bato ya babandi nde bako créer mobu na mboka mais soko moto azolanda ekolo akoki komikosa soko amikosi azongi pe ekolo eke. Merci mwana ya mboka André Alain Atundu Liongo, ambassadeur porte-parole ya majorité présidentielle te sembolaki mai o etali mambi ekolo na biso République démocratique du Congo. Merci na batonio so bolandi biso na France, Europe, Amérique, Asie, partout na mokili bolandi biso à travers www Congo France, le meilleur site d'Europe où permettre à bino toujours besoin actualité aux alliés ya bino boyeba et ba commentaire na bino le bienvenu surtout bah commentaire eux qui permettre mboka na biso et se développer et puis quoi amener
pensée moko sur Mboka na biso. Merci à toi, monsieur Josué Didi Dipumba, depuis la France, à toutes les personnes au Barolanda Bisso. Merci à Mouna, l'artiste, le président de Caméramen, pour la prise de vie. Au revoir. Photo. Congo France. Ekara Molai. France.com. Site ya Kolo Masolo danger. Masolo kitoko. CongoFrance.com. Congo France. Ekara Molai. France.com. Site ya Kolo Masolo danger. Masolo kitoko. CongoFrance.com.